Bote na bandeko nyonso oyo bapesami kolanda émission na biso ya lelo makusa ya bana mboka. Pona kolanda émission na biso makusa ya bana mboka, lelo tozali ko présenter bino elubu na biso ezali facile, ezali simple pe ezali rapide. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, bana Angola, partout à travers le monde, bambote na bino nyonso, ba o nyonso bapesami pona kolanda émission na biso ya makusa ya bana mboka. Émission na biso lelo elubu na biso ezali nini? Toko sala légumes verts et puis toko kalinga mabundu na biso pembeni. Alors pour na sala légumes verts na biso toko za na besoin ya nzungu na biso ya kitoko et puis toko za na besoin ya ndembi, puis toko za na besoin ya matungulu, toko za na besoin ya ail muke et puis toko za pe na besoin ya ba saisonnement, quelques saisonnements to ça là tant to kuma pembeni na otanga ba saisonnement yango. Alors, tu les cas directement, légumes nabiso de ce chocolat qui est bien. Pour les légumes nabiso, ils sont vraiment verts. Tu sais que vous avez légumes frais. Alors, tu as besoin, il y a bicarbonate. Ndeni, tu as légumes verts sans bicarbonate. Alors, pour qu'on l'endangaille. Voilà, bande de kobalandi. Vous remarquez que tu as mabundu. Mabundu nabiso yangoyo. Autre kalinga. Pour nous relier les légumes nabiso. Voilà. Et puis vous remarquez que ma bundu la biso na tie na planche ou ya bleu parce que planche à bleu ou les servi biso pour na kotia ba poisson et voilà biso na to tie ma bundu na biso et puis naza na besoin ya ciseaux ya cuisine bon mona ke ezali ciseaux ya cuisine comme en anglais. Alors bande ko bala na signaler bino que émission na biso ezali en direct des États-Unis d'Amérique. Voilà, to za na ciseaux na biso. Pourquoi est-ce que tu as les ciseaux oil? Dans le but que tu as les légumes verts, tu as quatre bandounes de la biso yangoyo, légumes de la biso yango to bongisi. Mais en attendant, tu as les légumes de la biso, na sali déjà poisson nanga bien, ma bundu nanga na sali yango vraiment bien. Et puis na sukoli yango na vinaigre. Na sukoli poisson na biso na vinaigre. Voilà. Et ce comme qui toko vraiment ça sur na zéité. Na longulize nyonso na vinaigre. Toko leka na kosa poisson na biso to saisonner pendant 45 minutes ou bien 50 minutes pendant que va novanda et puis pendant 40-50 minutes comme ça to kota légumes na biso. Boza l'attentif pour l'andanga ciseaux ozo permettre biso juste pour to ko kosa la mabundu na biso malamu. To tie mabundu na biso na planche oyo ya bleu ozo servir biso pour na ba poisson. Na koleka direct na osala mabundu nanga ciseaux bon moni ciseaux ndenge zo facilité nga voilà nena ciseaux nanga lisusu na bandi kolongola basende oya makasi parce que soko lobi osala ngo na mbeli okoki kozoka ba mama ba jeune fille ba nyonso bapesa mpona kolanda ngai bosengeli kolanda émission malembe lentement mais sûrement donc tozokende malembe voilà. Tozo kata juste tozo éviter mbeli parce que ba nini oyo ba sende oyo eza vraiment makasi yango to saleli ciseaux voilà bolimbisi muke na sala na gauche ciseaux na droite eza koko so pa nanga naza na choix te pour na l'accès émission na kobanda okata kaka malembe liboko na sala raté pour na osimba mbeli to ciseaux za ma passe voilà nazo longola ba sende oya makasi wana na ciseaux juste pour poisson na biso eza malamu na sisi na ciseaux na nga awa na koti sikoyo na kokata poisson na biso nazwi ka les mêmes ciseaux. Voilà. Ba maman, bon sengel kozala ba ciseaux na ba cuisine pour permettre biso que ça la biloko la biso est vraiment bien. Tout à l'heure là na autre chose sabino que ciseaux ko simba la droite et za mi dondo pour nanga faut comprendre nga voilà.
Non, j'embellis pour la boucle, n'est-ce pas? Oui, bande ko balandi na banza boko remarquer que mabundu na biso yango to utiliser ki ciseaux pour na okata yango parce que ba mikuwa nango ba sende nango wana nyonso ezaki makasi tellement to ko ikosala ngo na mbelite bi monde na saki yango to kati mabundu na biso sikoyo to ko tia yango ko zambeli to ko tia yango to tia banzela voilà. Oui, bande ko balandi vous remarquez que mabundu na biso tellement zaki minene to ko kata mutu na deux parties te voilà to pasol mitu ya mabundu na biso juste pose à la présentable pe na sani na biso to ko tia mutu ya munene na sani te na bato ba ko se servir peut-être ba ko gêner bango même pour na ko zwa mutu azo kasoni mais na ndenge to kata ngo boye to paso na ngo boye na kanisi ko gêner mutu te po ko tia même na sani ce qui a vu même mutu boye mabundu ezaki tellement ya minene et voilà to ko tia ngo bandelunde to zo tia pour remarquer que to kati mabundu na biso vraiment to kati yango bien ba mitu o ya minene to kaboli yango to diviser yango par deux pour et ko gêner mutu te tango ko zwa yango et voilà bon remarquer que ba o mutu to kati yango bien et puis to tia yango bandelunde to tiaka banzela boye po et permettre biso saisonnement na biso et quoi kokota bien et pénétrer bien na musuli na biso soit na poisson na biso alors to kotia ngo na mai ya vinaigre po to sokola ngo susu malamu nde na uti kokata ngo boye eza juste pour na make sure que biloko na ngai et vraiment et sokwami vraiment bien to tia ngo na mai na biso ya vinaigre na olekisa bol nga boye. Voilà, mai o eza mai ya vinaigre mukie juste pour longola bazeli wana très bien tant to kosala saisonnement ya biso ekoka kopesa biso zei te voilà to sokoli yango susu malamu na mai ya vinaigre voilà eza propre bien bozomona voilà tozo la biso eza vraiment bien pour moi musuli na biso mbisi na biso poisson na biso tina kati vraiment eza vraiment propre voilà alors tokolongola mai wana po totia saisonnement ya biso totika yango pendant 45 minutes pendant 50 minutes ekota vraiment bien pénétrer bien tina musuni après tokokalinga yango na olongola mai. Ibandeko balandi na changer ba gants na ngai pona le kana saisonnement na ngai na banza bo remarquer na longo ba gants wana et puis na changer ba gants mususu pona notion ya cuisine biso ngana zali chef katika pesa traiteur voilà eza ba norme ya musala vraiment na sokole maboko na ngai bien na koki pe ko simba la maboko mais na préférer na simba la maboko te pour nous respecter pe musala nanga voilà na lati baga nanga to le kasiko na saisonnement ya mabundu na biso o to kolia na légumes verts tant to saisonner ngo to tika pendant 50 minutes ba saisonnement na pénétrer bien vraiment ekota bien na musuli na biso na poisson na biso autant to kolia to kango vraiment na elengi voilà pour ko saisonner mabundu na biso to sokola yango bien na vinaigre na uta la sabino vinaigre. Alors to koleka na saisonnement tozali awa na ail na uti korampe ail na ngai plutôt na litungulu voilà na oleka kocha ail oya mukie na litungulu mukie voilà apa yango toza na saisonnement oyo pour la poisson. Vous remarquez que nous avons ba mesurette oyo pourquoi est-ce qu'on a utilisé yango et que c'est juste pour aider biso pour na ko mesurer ba quantité à ba biloko oyo to ko sala la saisonnement ya biso to na 100 pour na bato ba poser question à 100 ba musu ba benga kinga ba tuna nga à 100 ezanini voilà saisonnement ya 100 yango oyo et ko permettre biso to ko kozwa un quart la cuillère à café ou pour permettre biso que tout quoi saisonner
mabundu na biso eza malamu bolanda na banza. Voilà, et ça juste, voilà, 1 quart ya cuillère à café. Voilà, tu vas passer si on a assaisonnement moussou, tu as un assaisonnement oil et pour permettre biso juste de côté on a poisson, tu vas côté on a crevette, tu vas côté on a poisson, nous faisons tout en maille. Voilà, dessus ma bundu et au service biso assaisonnement oil. Nakalisi botel ya malamu bomoni yango eza crevette et ko aider biso vraiment na sala yango pona poisson na ngai ezala bien en tout cas na utiliser yango to kozwa pe 1 quart ya cuillère à café. Voilà, to kozwa juste comme make sure que to zumukie voilà. Pour nous voyez ba mesure nanga nazui 1 quart ya cuillère à café na tcheli susu na mabundu na biso. Vraiment saisonnement ça goût et puis ça va vraiment goût kitoko na kati ya ba poisson. Et voilà, après en haut tu ressens là moutarde. Voilà, quand si vous voyez bien en haut tu ressens ka mukie na zone na mesure te na zone ka juste na fini une fois. 2 fois, c'est bon. Et ça, juste qu'après l'embissa, poisson, on a bimsa vraiment. Alors, on a collé directement, on a mélangé en haut. Vous remarquez qu'il y a un mungwate. Pourquoi est-ce qu'il y a un mungwate? Moutarde déjà na mungwa. Et puis, saisonnement européen, il y a poisson. Et ça, peut être moins mungwa. Alors, c'était toujours que mungwa est vraiment malade, mungwa pour la santé. Alors, pour la commettre, chou que mungwa la vie est coquille. Ce qui est coquité, nous avons besoin de mungwa, nous avons mungwa na biso ezawana. Cameraman sérieuse, au cas zoomé, nous avons mungwa, mais nous avons mungwa na biso to sala en onante. Voilà, tu les kajis na ko 500 euros. Nous avons gants na ngabomoni, nous avons gloves na lati bagan et servir là pour na ko mélanger blanc na biso bien. Alors on a bandi ko saisonner ngo na maboko na bagan on a lati. Parce que na lingi biloko ya biso vraiment elle a bien saisonné. Voilà, na bandi siko ko lekisa. Vous avez remarqué, vous avez mon assaisonnement na bandi ngezo kota na musui na nga. Na poisson na ngai, voilà. Donc voilà. Ce qui mungwa yo qualité na kotia mungwa mais na minute yo nazana na besoin ya mungwa te. Et c'est comme ça que tu saisonner mabundu na biso et puis bao ba kolia yango ba ressentir pa que mabundu musuneza makasi te musuneza soki nde nini te okapela musunya libundu elembi pona ni elembi ezali pona moutarde oyo to tie na suka. Voilà, et puis ba o musu to tiaki ba ail matungulu et permettre biso juste pour pesa biso pe goût ya bien na kati ya biloko ya biso. Et puis na kati ya bassin na ngai na bol na nga on azo sansa non ça mélange bon remarquer que ça na mai ya poisson ezate aux hommes ils ont mai et c'est comme ça que et qu'on saisonner penza kitoko et puis na suka to kuzwa moi huile d'olive na biso mokie to tie na kati ya poisson na biso. Voilà, to kalinga poisson na biso. Tocal na mabundu na biso. Alors voilà nde nazo balola ngo juste pour ça na vraiment bien. Voilà, ça na forme na yo ya bien. Ça la penza bien pour na nini poisson na yo et qu'on vous la bien mélanger. Vraiment sur ce tel boé rien à commenter. Donc tu rosipa yango, tu recouvrir yango pendant 50 minutes. Voilà, ma seule papier plastique nanga, voilà. Voilà, na zipi poisson nanga bien pendant 50 minutes. Na tia yango pembeni. Après tu comme une étape ya légumes sans bicarbonate.
ngai mobile nanga par exemple aller à bicarbonate pour attention. Voilà, bicarbonate ba te bele ba sala bicarbonate biso pe to sala bicarbonate. Alors on a préféré qui na l'axa ba yangai comment est-ce que na ça légumes verts sans bicarbonate et l'équipe est bien pe bimi vert pe bimi kitoko. Voilà to l'équipe na étape il y a légumes to ça légumes na biso na l'axa ki bino ngo et ça légumes frais to kati yango bien to sukola yango kitoko to les kasikoyo na légumes. Voilà no tia mai. Oui, ben donc on dit comme une étape où les légumes na biso ils déjà bien to sukola yango kitoko to kitisi wana pe nzungu na biso ils déjà ready. Voilà to les 4 tia mai na nzungu na biso sans bicarbonate s'il vous plaît. Tia mai na biso muke pe to fongola réchaud na biso. Voilà, to fongola réchaud na biso. Ce qui m'a la biso et toki, c'est par là que tu as les légumes na biso, tu retiens kango et toka. Voilà, bande comme on dit, vous remarquez que m'a la biso et toki. Pour les cas, on retient les légumes na biso. Voilà. Tu retiens les légumes na biso. Voilà. Je les légumes sourire. Le coup les légumes ont frais. Vraiment il faut compliquer bisoter pour les à la verre. Ils ont caractère pour les légumes à la verre. Faut au bicarbonate. Bande comme sous balai à bicarbonate. Par exemple on va aller à bicarbonate pour la santé. Même là bicarbonate. Et fait sa attention du mini colo. Alors tout ça la honte penza milité. Vous allez remarquer que tant que les légumes dans la main à moto, nazo continue au ballon la roboé. Voilà, nazo tika ngo vraiment tamoulaité. Na retient directement ba légumes autokata qui pembe. Vous remarquez nazo na planche au ya vert. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé planche à vert au les allait juste pour na ba légumes. Nakati oignon nanga, nakati ciboulette nanga, yangonde na eko na kotia na légumes nanga. Voilà, tu vas les légumes au matungulu na ndembi na légumes na biso. Voilà. Pour l'andangai bien. Moutounion sont alias à bicarbonate. Alors légumes verts et zakaka il faut que tu aies bicarbonate. Légumes au ténèza légumes au frais et qu'on compliqué pour les à la vert. Alors bien besoin la République démocratique du Congo. Vous avez la facilité à les légumes au biso tozaka. Parfois, vous avez les légumes au été, vous avez la période. Le quoi vous avez été, vous avez la facilité parce que l'on a ndunda et bimipe, la communauté na biso peut les légumes boy. Mais parfois, on a peut légumes au les a insultés et comme il y a les légumes au qu'ils ont déjà congelés, alors ils sont difficile pour lancer là légumes verts. Voilà, légumes na ngolo, moto nga eza makasi migité. Nature moto na 7. Voilà, plus ezo moto plus ezo lemba. Oui bande ko balandi nakanisi bozo landanga bien. Plus ezo moto mke mai na biso se tokaki bien sans bicarbonate. Alors awa tozo récupérer ba vitamine nyonso. To bomi vitamine moko na bicarbonate mais tozo récupérer nyonso na kati ya légumes. To bois ki mai ya légumes te. Voilà, moi, voilà, et que servir biso, na légumes, na biso, ils allaient bien. Na kanisi, bozomo, na légumes, na biso, les autres, qui bien. Bozomo, na légumes verts, ils ont karaté, photo tchaka kaka, bicarbonate, na la tibinondeni, na sa légumes verts, na. Pendant que nazo ba la légumes, na boye, na vous en a besoin à huile d'olive. Le cas tout ça, la mine, huile d'olive, huile na biso, ya ngoyo. Voilà. Huile d'olive, na kanisi, bomoni. Denge bakomi yango tocha huile na biso pe mukie pona eza malamu mingi ko utiliser huile d'olive que ko sala ba huile mususu. Voilà, toche mo huile mukie pendant que toche huile boye nzu na biso to finiki yango te toza wana tozo landela ngo parce que toche mo bicarbonate totika ngo ezo toka ozo mwana zo landela boye ezo toka kana ngo.
jusqu'à ce que na okita légumes nanga. Voilà, to bakisi solo na kati ya légumes na biso. Na lobi bien eza légumes verts. Pour mon ndenge ezokende. Voilà. Et qui presque na lemba. Mais échanger couleur té. Échanger couleur té pourquoi? Parce que toujours landela on a moto. Toujours les légumes na biso elembi kutu parce que les légumes que eza frais, eza na posa té ke kota ba bicarbonate poto bomba ba vitamine nango. Voilà, on a la tibino ndenge na saka légumes verts nanga sans bicarbonate. Parce que pour la santé on va na kotia bicarbonate na biloko té pour na oyo azolia. Alors bien oyo azolia on na olia té mais oyo azolia voilà. Voilà bande ko balandi na banzi bino mo bozo bimona miso ezo jije bo sanga légumes eza vert té. Yango yo. Voilà, to le kasiko na kotia bouillon na biso moi muke ba to kotia un quart ya un quart ya cuillère ya café ya bouillon. Voilà, je mesure s'il vous plaît. Voilà, un quart ya cuillère ya café. Ok, les légumes na biso po et puis ça biso saveur bien. Voilà. Ma commentaire exact. Tout qui légumes na biso et belli. Voilà. Yo oyo lingi koyokola makusa. Mama, jeune fille, landa toujours le boko ya chef katika pesa traiteur. Voilà les légumes na biso yango yo et koti bicarbonate to tiango ba solo na biso plus nazo tika yango ezo toka muke plus solo na biso ezo lemba. Voilà solo na biso elembi na koki même ko essayer yango cameraman to mekabwe. Voilà solo ndenge elembi ndenge panzani. C'est pour vous dire que biloko nyonso eza te kaka légumes nyonso batiaka yango bicarbonate eza sans bicarbonate. Voilà les légumes na biso ezali vraiment vert. Alors pour les légumes na biso lokola ebeli pour le légumes na biso oui bande ko balandi ngai na sala mingi huile d'olive soki possibilité osala huile d'olive te ezali mabete oui ko sala même huile nyonso ko sala mais ngai na préfère mingi huile d'olive pour la santé. Na ngai na santé ya chéri na ngai. Voilà, tout ce qui est la biso échauffé après to kalinga to le kan étape ya suka mabundu na biso esali 50 minutes. Voilà, ils ont vraiment que lembi dans saisonnement na biso ekoti kitok. Alors to kozela muke na suka to kalinga to ta résultat ni pesa biso. OK. Oui bande ko balandi bon remarquez que biloko na biso est vraiment lembi. To m'équiper mungwa nango, c'est bon, to ça vraiment a besoin mungwa te. Saisonnement auto sali wana en tout cas 5-6-5. Vous avez remarqué que pendant que ma bungu na biso zo kalingama, to ça na kikalu musu to tembeni to olive mukie. Et ça pourquoi est-ce que tu as moi, ça juste pour to kalinga matungu na biso. Vous remarquez que ça que matungu la rouge, matungu auto kalinga soupe na souka juste pour na décoration. Alors pour organiser ça, il na biso. Je crois que tu na cuisinier na biso za 4 places plutôt. Donc kocha kikalu na biso za na huile. Ce qui na biso chauffé par là que tu dois kocha matungu na biso oya rouge pour la décoration ya biloko na biso. Et puis ça m'amène sérieux au déplacer que vous allez la photo ça là. Voilà, pour la mabundu na biso. Voilà. Je vais balancer ma bundu na biso. Parce que le baby, je vais balancer.
tokotia matungulu na biso oyo tokotia likolo ya mabundu na biso soki ebeli mpona décoration ya biso. Matungulu na biso ezotoka moke malembe ezobala yango moke moto makasi te oyo ezika te parce yango nde tokotopa likolo ya sauce na biso ya mabundu. Bamama bapapa bandeko nyonso bapesani mpo balanda biso na Kinshasa, na Brazzaville, na Angola, partout à travers monde mobimba. Soki tozala na soki tozokalinga bapoisson na biso ezalaka vraiment sec te, tozalaka na sauce moko ya légume pembeni malgré toza na légume na biso oyo tokoliela poisson na biso mais eza na mwa sauce na yo ya matungulu boye ya légume boye alors esala bien tanto otiango likolo ya poisson na biso bomona te ezala kitoko mingi. Oui, bah, téléspectateurs, bien sûr, vous remarquez que quand on a vu que les gens vraiment qui calent, moko ya bien, oh, et je dis que c'est l'autre. Au moins, la tête m'a bondu nanga, tellement qui calent nanga, il y a qualité à bien. Maman, oh, mais ça n'a aucun de vous, je t'en viens, ça. Au second, bon, bah, moi, 10 francs, moi, 20 francs, na yo. Sur le monde qui calent, on a eu à caler, baby, au lieu de changer, toujours qui calent. Malgré la difficulté en boca, to bonité, mais, en tout cas, maman, la tête qui a cuisine, a tenu cause à la propre, asengi kozala biloko ya qualité ya malamu ya kolambela parce que kolia ndenge ezalaka wana soki oza na biloko boluki malamu te mais biloko no kolambe kozala elengi te ezala bongo ezala présentable te. Alors soki biloko no nyonso ozolamba ezozala kitoko ata ozolamba na makala ata ozolamba na koni mais soki oza na banzungu no ya malamu ozolambela omona biloko wana kaka présentation kaka elambeli na yo omona ta motu azalaki na nzala te atalika elambeli na yo akolinga korate biloko wana ta koki kolia bosoka matungulu na biso ndenge ezochange déjà mwa couleur voilà ekomi boye tokoya kobaka sikoyo tokotia siko mwa enfant moke. Voilà, matungulu na biso tellement ezochange déjà bien na suka totie un quart ya cuillère ya café na sa na biso po ete kochange ya bien na matungulu na biso ntango tokolia yango na mabundu na biso ezala bien. Voilà, matungulu na biso ebeli toza siki na eloko esiko kozela yango kozela sikoyo poisson na biso ekalingama ndenge toolingela. Voilà, bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso makusa ya bana mboka. Voilà légume na biso ndenge ebimi ndenge chef katika pesa ndenge oyo yekola na musala ya cuisine ndenge nini tokoki kosala légume vert sans pour autant ekota bicarbonate parce que mutu nyonso apesama mpona kolia bicarbonate te. Et voilà légume na biso ndenge ebimi bino moko boloba bino moko bopesa ba point combien se disent oh le chef katika pesa traiteur azui. Voilà légumes na biso kitoko bilo bozo mona ndenge bimi. Je vous dis que légumes eza kitoko eza vraiment goût na ndenge ya chef katika pesa traiteur ndenge alamba. Et voilà toye na mabundu na biso bilo bomoni nde to décorer mabundu na biso, c'est-à-dire mabundu o eza goût et puis musuni nango ezali pete ozo lia musuni vraiment ya mbisi ozo kango vraiment que eza vraiment na saveur ya kitoko pe ezali goût ya malamu. Bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso ya makusa ya bana mboka. Et voilà na cadre toujours ya koyeba chef katika pesa traiteur azali nani. Nazali la patronne ya servi traiteur chef katika pesa à partir ya États-Unis d'Amérique. Alors ba oyo nyonso ba pesa na États-Unis d'Amérique mingi ba invitera toujours service na biso pona ko solliciter biso pona ba fête na bango ba mariage ba anniversaire ya ba mariage ba fête ya ba collation na bango et ba fête nyonso epesa mela bango toujours ba invitera toujours service na biso oyo ngai nazali la patronne ya service wana. Voilà le kola ezali musala oyo epesa mela ngai ezali musala oyo ngai na prendre pona ko servir ba ebanso oyo bazali toujours na besoin ya ko utiliser ya service traiteur. Et voilà
ba oyo nyonso balingi koyekola makusa ya bana mboka bokobanda kolanda biso toujours dimanche en direct des États-Unis d'Amérique chaque dimanche et puis rediffusion nango eleka toujours mercredi. Voilà biso wana ba ya bino biso yeyo tozali pona kopesa bino ba jeune fille oyo bo sepeli toujours koyekola makusa chaque fois bo rata toujours émission na bino na RL Pro TV et puis na chaîne na biso ya YouTube toza pe na chaîne na biso ya YouTube oyo ezali na kombo ya Kati Kapesa TV. Kuna wapi bokokuta na ba elubu pe ya ndenge na ndenge pe na ba émission ebele oyo ezali animé na madame Irène Laing oyo animaka ba émission na biso à partir ya République démocratique du Congo. Et puis na remercier bino bandeko nyonso oyo bopesi temps na bino bo tiki makam na bino ebele mais bopesi biso quand même temps boko akolanda biso na RL Pro TV pe na chaîne na biso ya YouTube Kati Kapesa TV. Na invité bino nyonso ba yangai boko ko s'abonner ebele na chaîne na biso pe ya YouTube oyo na kombo ya Kati Kapesa TV bo s'abonner ebele bo partager pe émission na biso et puis bo like yango puis bo commenter yango ba remarque na bino et que ça biso pe bien pour biso to linga toujours pour améliorer makuta na biso. Et voilà na lingi bino nyonso mingi na bosente kopesa pe molonga ni na ngai ba merci ebele o azali na kombo ya Sommet Kapesa les grands sapeurs international à partir des États-Unis d'Amérique ba gros bisous na parce que yende o ya pesi na pe temps pona koka kozwa ta ya kolakisa bino pe makusa ya biso. Et voilà na bosente kopesa mamelia nitu la patronne ya service de la Providence ba gros bisous na à partir à Paris. Et na bosanité le kinangai Florence Kayoko moi c'est à Pembe na Bruxelles ba gros bisous na yo et puis na si ma caméra na biso tozali na caméraman sérieuse na net Kapesa oyo apesa meli pona ko pesa bilili o bozo mona ya kitoko ba image ya bien o bozo tala chaque fois vraiment caméraman na biso sérieuse o apesa na komba na net Kapesa zali wana pona bino pona ko sepesa bino ba image ya kitoko vraiment to pesi pe merci mingi na musala et kitoko azali ko sala pona ba ya biso ba sepela. Voilà to komi na suka émission na biso bo s'abonner na Kati Kapesa TV et bele bo s'abonner bo partager ba émission na biso et puis bo manka ke émission na binote chaque dimanche à partir qui a 13h na chaîne na biso ya RL Pro TV à partir en direct des États-Unis à partir à Kinshasa. Merci beaucoup na bino nyonso bana Brazzaville bana Kinshasa bana mokili mobimba ba nyonso ba pesa mpona kolanda biso na pesi bino ba merci ebele bozala kana toujours pona kolanda toujours ba émission na biso et puis na lobi boy oyo nyonso amoni kaza na remarque osala biso bo hésiter te bo sa biso ba remarque na bino tozali wana pona koyoka bino tozali wana pona ko améliorer ba makusa na biso. Alors merci beaucoup na tiki bino bye bye.